tes fidèles internautes, il y a Tindika Télévision. Merci fidèles internautes pour nous donner un message que vous allez brancher parce que Tindika Télévision. Vous continuez à s'abonner massivement, vous continuer à liker comme d'habitude, que ça vraiment qui toque comme kasi. Bande ko balandi ya Tindika Télévision, le lot allez vraiment na papa liévin, tous allez na awa. To comme comme ça vraiment ba analyse, vous allez vraiment ba question, oh ils allez actualité politique en boka na biso comme d'habitude na repérer directement mbote moi mboka papa liévin. Maman journaliste. Sangonini. Oui, Kitoko, santé bien, ma campagne bien, politiquement aussi. Donc il est malade. Tout le monde a joué la base, les cas qui vont vraiment qui casse, tout le monde qui vraiment ambiance vraiment qui au rendez-vous hein. La journée de la base. Oui, en tout cas on a le solo. Ils ont journée moko ya Esengo. Esengo pour nini? Esengo pour to kanisaka mokolo wana, base kanisaka mokolo wana to obligeaki. Tout le bango bongo to obligeaki notre président à l'époque hein, du parti. Aujourd'hui président de la République, tu obligeais qu'il y ait à longo la signature. Mokolo wana pour la biso base eza mokolo ya Esengo. Mokolo yo président ayokaka base na ye. Ozo ka to tia ngompe na zembo ayokaka base na ye. Ozo masiko ya ayokela biso mokolo wana etikala yango to sala yango keza la journée de la base. Base wana eza base ya potote. Eza base ya ba diaspora te. Bato basalaka ke alongo la signature wana pe toza bokonzi lelo yo IDPS akoma na bokonzi eza base ya IDPS Kinshasa RDC ozomona mobimba mais en réalité eza susu base ya IDPS te mais comme jouissance ya bato mosusu ya bandeko ba famille ba ami tozalaka to koma boye filiation et pas na ba cabinet filiation et place. Et partout, alliance, et je place, alliance, par alliance, et par tout ça. Non, vraiment, pas à regret pour nini, na sacrifice où il y a ça qui à ça politique, à la politique, non, il faut que le président a longo la signature wana. Ce qui bisoté, ce qui tomba kamoto te, unité, ce qui to salaka brouillé, ce qui mobilisé te. Non, biso base, surtout Ligue des jeunes. Maman n'a pas vérité. Nga na yo kaka phrase moko ba konza parti ba lobaka ke bato ba kota na misika na kombo ya IDPS ba zuba mbongo. Phrase wana e choka kinga mama na zo bisa yo. Ba zuba mbongo ba komi ko créer ba plateforme de parti politique na bango pour ba contrecarrer IDPS na e soit kanga mama na motema moko na zo bango. Et puis na passe na motema na bango ke ba konza parti ba luba bongo pona nini na lubi bongo passe si magia pona nini que biso base oyo siko pona base pona bango base la nini la population congolaise base ezali UDPS osomona siko ya base ezali l'esprit ya Etienne Tshisekedi base ezali parlement base parlement debout base ezali combattant tout et combattante à IDPS. Souci nango ezalaka ki pouvoir ezalaka. Pouvoir au-dessus yango au prix de sang, des sacrifices, des menaces, des tueries. Mais profit nango ekenet na côté mopanzi moko. Bana bazokota. Banani bazokota. Bandeko bazokota ozomona tovanda bango na poto bazokota bakomi kuna mais base ya kotanga mama na webiso vérité mukolo wana base toujours se pela pona ni tolingi IDPS pour déception ezala ndenge nini oh frustration ezala ndenge biso kaka IDPS d'abord ozomona siko ya combattant ya tala kaka IDPS na Félix Tshisekedi ozomona siko ya yango ne singizalaki mais kotala bato bazoloba na mukolo wana relation ezalaki tena base pour base za déçu. Ce côté là, la place nyonso, ils ont ma peine à l'obéir. Ils ont fait ça passer dans mon thème. T'as dit bah oui, on a national la Ligue des jeunes. Na tiens un bruit, na zota la bango kaka na kotate. Tosti sa mandanga na kotate. Ozo mona siko ya, na place nangai bana bakoti, bandeko bakoti, famille bakoti, batunios bakoti. Siko yo ngai national la Ligue des jeunes, 3 fois licencié. Ozo mona siko yo, siko ngana kotate. Nazala kaka libanda likambote ngana zo chat malobate nazo tika kaka tokene ti tozela bango mais nazo beloko moko que base azana esengo te soki balbango te ngana zo bango base azana sango base on ba cellulaire nyonso ba comité cellulaire ba base nyonso na ba cellule bazana esengo te ata mokie esengo te zani baza
abandonné. Baza abandonné. Nous sommes quoi? Ligue des jeunes abandonné. Oh, ils ont dit que bon, pour la nationale Ligue des jeunes, les partis organisent un transport que pour na talagandenge to non transport rien. Et c'est la Ligue des femmes. Mais l'autre côté donc quand tu tika la bongo, tu vandi pe Ligue des jeunes, tu otala bango te, tu vandi nenye. Ba nyonso ba komi na bango batu, ba combattant IDPS ba oyo, bazaka na bolingo ya IDPS na ba marche pai, na nyonso pai. Rien à télé tu vas vendre na tozo tala ga bango. Et puis to mi toze la kaka, toze la na biso kaka, to tala kaka. Ba makambo etali. Yango to ba ke journée wana ezala ki kitoko. Et ça qui le comme paye à biso IDPS. Mais tout ça l'attention. Tu gaspiller pouvoir, tu as 2 ans. Tu gaspiller temps. Tu gaspiller pouvoir. Na lobby yango na zo tiama ina mon côté. Il est grand temps que bâtiment pas zonga na base ya solo. Ce qui réellement te contacte pour na base wana, base et ça biso que to joie. Vous avez un pouvoir. Batu ba zonga pour na base. Batu nyons ba zonga na base, ba zonga na ba cellule. Bazonga ba corrélation na ba président cellulaire ba tia bango poids tozonga po na IDPS na ba député ebele ceux qui bazo rêver quand ndenge bazo rêver ceux qui bazo sala ndenge bazo sala na nko baza contre IDPS tomoni la cour contre IDPS bazo se contredire bango bazo tinda batu par ba relation na bango par ba nina bango mais lelo yo baloba ke non batu wana ba komi ko sala te faute banane faute na bango. Moi, je suis constitutionnel plutôt. Et s'il a déclaré incompétence sur le dossier aux alliés à Matata pour intervention dans les alliés. Bon, pour nous, ils sont étonnés. Bato basala ka dossier et que bazo dinda wana ke batinda wana cour constitutionnel. Na loba ngo kala ki basala ki mabe. Vous avez basala ki bato ba mona bango, je sais pas ba jiri sandenge nini wana. Vous avez quoi? Omoni soko zo sala ba biloko ndenge wana ko kende na ba sentiment te tanga mukanda to bengi constitution malamu tanga droit pe malamu yeba ngo ka wana ata mona moke alingal ba keno il fallait pas cour constitutionnelle à juger Matata Pongo ancien premier ministre il fallait pas parce qu'il n'est plus en fonction il fallait que tala mona tableau il fallait pas qu'il na classe non ils ont quoi ba français mais pour na nini bando chakaka kende kuna pona ko détruire chef de l'état. Alors maintenant, ce qui est commis, que cour constitutionnelle, comme na procès que non, ngana za incompétente, ya ko juger ango. Tala na ndenge wana. Ba consignon so ba sala droit. Ba to nyon so ba sala ki ba vanda pona ngo batinda ngo kuna lelo ba kobimba nani. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire confiance dans bato ba bengi ba diaspora. Non, non. Ngai na zana confiance sous te. Nga zo linga ke bango tu ba longwa, biso to zo pouvoir na biso a IDPS. Tokende to sala politique na biso pour to gagner to garder pouvoir na biso na ndenge ya démocratie ti mokolo to ko épuiser ba âge vous mona sikoya et que ba moko ba yaka boye ba parvenir ba yaka boye ba vanda kuna politique réalité ya mboka ba ebité ba zo ko tia ba biloko na ba droit ya poto biso za droit ya poto te biso na réalité ya droit na biso congolais hein droit politique congolais za maka mususu na ba réalité congo ya poto mais ba zo ya ko interpréter droit na biso na modèle ya poto siko to koma wapi. Yango to dit que non. Et ça n'a pas gravité, mais je crois que procédure est en belé, hein, à part le cours constitutionnel, bah instance mususu ezali, bah cours mususu ezali et que na cours mususu et puis bah kosambi ça y est. Vous savez ce quoi, bah kosambi ça y est, il y a pas un problème. Cours ezali ou bah kosambi ça y est ezali. Ce qui est cours constitutionnel dit que non, ngaza incompétence, c'est qu'à dire quelque part que il y a encore une autre cours oyo à juger. Vous savez hein? C'est la cas bokoyoka moi to anticiper exacte bokoyoka bino moko d'ici là ba orienter nani dossier na juridiction ils sont compétentes pour na ko juger yi mais tout le monde qui peut Paul Kagame pour na o etali soutien topé pour na o etali mosolo ya kusangana to be bosangana na bango na tata ekolo pour na ko aider ba imboka toujours na cadre ya kosala oyo ba bengi ko aider to pe ko zala comme investisseur na kati ya mboka na biso mais to moni ba imboka basili ko boya yango pour na aide wana ezali ya plus de 30 millions de dollars intervention na ezali nini par rapport ya aide oyo Kagame azali koluka asangana to pe bosangana ena tata ekolo to pe na mboka na biso. Bon, pour na yango na loba boyeke en tout cas
président Kagame est président ya Rwanda, est président RDCT. Dans RDC est un président ya ngo mona mboka Félix Antoine Tshisekedi. Président rwandais soka azana besoin ko ya ko bomba mbongo na RDC. Na ba investissement na ye asala ngo ye moko. Parce que moto zo interdire ye azate. Aye na RDC ayibi mbongo ya Rwanda, aye ko investir na Congo ke bobo melanga na tongi ba immeuble yo, atengi tokoboya te parce que ya biso pe ba président na biso ba kena ko tonga na Tanzanie. Bastade zakuna ba immeuble zakuna to yebite ndenge to kozwango ozomona sikoya yepe eza droit na ye eza na ye moko mbongo na ye moko soko ayibi na Rwanda soko ayibi na Rwanda te to yebite mais na monike ko ya ko tonga na Congo pona ye investissement ya Paul Kagame a bomba na RDC biso to kosala erreur te to kondima ye aya ko tonga na RDC na compte na ye atongi biso to ko informer ka ba Rwanda ke biso awa président bino aya ko tonga na RDC eloko mabe eza te biso ba informer biso que président bino wana atonga na Tanzanie biso to ndimaka na biso totala netala aza Tanzania ke tonga na Tanzanie ya bango poto biso bango ke non nzoka président bino azaka congolais mais nazo yeba eloko moko pona ye azaka na ba ambition na Congo donc aza pena nostalgie à Congo banda président Kabila azalaki na Congo nazo yeba nostalgie po abando diriger Congo abaka soki na longwe mandat na Congo na okene ko diriger na Rwanda na okene diriger Congo ponde na bandi ko diriger kuna déjà zomona sikoya mais azo bossa na époque azo et population congolaise azaka na kanda président Kagame zomona wana turo président to eboye net biso base boy toko signer yet maman na so vérité boy ayi boy na ba déclaration sur le pamba wana olobaki aya ko minimiser biso na 30 000 na ye 30 000 c'est quoi na RDC. Puis nous avons des réserves d'échange, il y a plus de 3 milliards déjà pour ça. Toujours Kendri Bosso. Il y a 30 000 na Congo. La déclaration de ça, c'est là, tous les gars dans circuit. Oh. Nous avons une vérité, maman. Oh, nous avons une vérité combattant nyonso. Nous avons une vérité. Oh, qui a yé boyé ou yazoya, vu des ça. Ah, tu as signé. Oh, kuna. Tu as signé. Opposant à Bango Bassal et l'autre, tu as signé na RDC. Et puis, ça, on a monde entier. Pour dans le monde entier, parce que la déclaration de ça, c'est comme si les Congo ont minimisé Congo. C'est comme si ils ont minimisé les Congolais. C'est comme s'il y a un grand Congolais ou les Congolais. C'est comme si il y a un président au monde. C'est comme si le président Rwanda a un capital à RDC. Tu vois ça, non? Il y a un RDC, non. Mais pour nous, ça a pour minimiser les Congolais dans le Congo. Et puis surtout, comme minimiser le président de la Congo. Ce qui est continent comme le président Bisso Félix Antoine Tshisekedi, Bisso va combattre, tu as signé, tu as conseillé à mon douté, maman. C'est une vérité. Moi, je suis signé. Tout le monde qui marche Salamaki week-end passé, tout le monde Front commun, FCC, Basili Kotambola, tout le monde qui bakondi na bango to pe ba imboka bazali ko sala toujours bazali na kati ya parti o ezali ya FCC la muka basili ko marché bazali toujours ko boya o ezali président ya Seni na kombo ya Kadima parce que selon bango bazomona été soki Kadima azali toujours président ya Seni tata ekolo ko sala deuxième mandat na intervention na ekozala non deuxième mandat ils ont obligatoire ils ont déjà porté déjà ko formateur forcé bazo marché apparemment ba libango te mo bazo marché problème na bango bazo poser ngo malamu te ba yekola na bansi que nemba classe batalanga na respecter mingi Némi mais je ne comprends pas que Némi en tant qu'avocat il est en tant qu'avocat maître avocat na ebaki en tant que maître avocat mais ce cas ont posé problème wana que notre disons politisation ya Seni ils a vraiment hein ndenga zolo bilango bazolo a côté na dossier wana non c'est mal posé les problèmes. Mal poser des problèmes. Même si vous avez peur des élections, même si vous ne voulez pas aller aux élections, mais façon que poser problème, hein, na ka obozo nango, eza yango wana te. Ozomona sikoya, eza yango wana te. Moi peut-être à leur place, na ka ko fana na ngai. Na ko lobate. To consommer yango ka to kende. Ozomona sikoya parce qu'aujourd'hui c'est trop tard que ça la marche qu'on a ko dépolitiser nani Seni. C'est trop tard, c'est un rêve. Il rêve debout. En plein jour, comme ça, debout, il rêve. Bamela Bombé. Oh. Oui, quelqu'un qui rêve debout comme ça, il marche, il rêve, il parle des histoires qu'il ne maîtrise pas, il ne sait pas poser les problèmes. Bamela Bombé. C'est normal. Parce que Moutou, c'est normal. Alors le Makambalo Bagate, vous avez c'est l'attention. Biso IDPS Toloba qui, avec ou sans machine à voter, Torokende. Ce qui est le président, c'est Babeta Nani Tolo. Avec Kadima ou pas, Torokende l'élection. Vous avez maman. Ce qui est il y a solo, pas bête penza que
ndenge bango balobaki biso tokendaki na lobi mama biso tokendaki IDPS tokendaki na élection lobaki avec ou sans machine toko gagner tokei IDPS akendaki ti ozomona sikoya bango peso baza mibali penza ya tembe baza mibali ya solo opposé ya solo ba beta penza que avec Kadima ou pas Kadima tokenda élection pe ba gagner so baza makasi ba beta mais je crois qu'il y a eloko ezate kuna leçon ezate d'ailleurs ba poli na bango biso ngai en tant que congolais Kadima monsieur Kadima na benga bongo aza congolais d'abord total ka province na ye te total ka mutu na ye ba président a seni ebele ba leka wana niveau na bango pona makambo élection Kadima leki bango ngana mona Kadima le président Kadima ya seni mutu aye ko skotsa ba élection na kana ka ya kosala défi na mona ka penza ki ya kosala défi a ko défier ba congolais na ba opposant a kosala ba élection oyo ba mona nante oyo mutu nyonso a ko telema te pa lo ba que non je m'oppose mutu a ko s'opposer nango a ko zalate pe ba ko mona ba liste na ba bureau par bureau a panzi yango tiate mesiko yaka ba o PV zo ba PV yango yaka tokutana me ngana yebi moko na ndenge na moni ye na kiliku na tangi na ndenge asali ailleurs na mona ke pona ye que le meilleur gagne en 2023 ba mona pas cité ba sala marche cité ba déclarer été oh ma ou comme ça ba côté ba tribaliser ye ou comment non ba betande mulolo boye avec Kadima ou pas so ba mi bali ya solo avec Kadima ou pas tokende ba élection peut to gagner ba betango bongo biso beta ka toloti avec machine ou pas machine à voter ou pas tokende git l'autre pouvoir te tous le pouvoir et c'est pas ba ko beta to lo bongo ba fo fouillant ba so ki ba élection ba zo linga dialogue mais biso IDPS dialogue yeah musika ku toko linga ku référendum ke dialogue oh oui toko linga ku référendum ke dialogue. Maintenant, le président Jean-Marc Kabunda a accusé le régime passé à la base. Il y a Makambo Itali, sabotage, il toujours topé la guerre, il est pour empêcher l'état de siège. Intervention dans les années parce que tout le monde a dit qu'on déclare topé Colombo devant les combattants. Bon, ça a raison. Pour n'a pas raison. Dans le cadre d'analyse. Surtout ça analyse. Ba rebelle union so ezaba M23 ezaba ADF ezaba bani baza kuna soki baza ba Uganda pona ni baza na Congo pona ni bakena ko combattre ko bon ba Uganda te po baza pouvoir na Uganda ozomona sikoyo ndenge ni baza ba rebelle Uganda soit disant na RDC ndenge ni bakena Uganda te ko za pouvoir bazo sala sikoyo ko bon ba Congolais o bazo héberger bango na Congo c'est contradictoire rébellion na base arrière na Congo bazo ba Congolais ole bakena oboma na Uganda pour avoir pouvoir na Uganda c'est contradictoire ça montre que bato yo baza équipé na wapi na Kinshasa ba député président ancien président bato na bango ne bazo sala bango ba oyo toke na Rwanda tous les rebelles rwandais ou baza na RDC pour na nini oyo ba rebelle wana bazonga na Rwanda te ko sala ba massacre ba Rwandais pour pousser na ba votre pouvoir na Rwanda Kagame mais au contraire ninga na mona te na monde. En tout cas, maman, na mituna place on a mbala ebelike ndenge baza ba Rwandais baza ba rebelle oui na Congo mais bazonga ko sala ba incursion na bango ba attaque na bango na Rwanda ba Rwandais pour ba ke na pouvoir kuna ba inquiéter Kagame mais pourquoi ils font ça na RDC ba Congolais pas ba vandi c'est que baza ba Rwandais te ou bien baza ba Rwandais moko baza na objectif mosusu c'est que mutu azaki na pouvoir azaki Rwandais encadrer biloko na nyonso donc c'est que makameza na Kinshasa awa makameza na ba Congolais awa ba soit disant Congolais en tout cas loi Tchani maman yango na soutenir avec force il faut ezala kaka il faut ezala kaka na sa vérité Congolais aza contre loi ya Tchani c'est que aza Congolais te faux faux Congolais faux tête to suki peut appeler loi Tchani yango tisiko bon ezali ekozika te ekebomate ezali ekobima. Attendez les gobima. Même etikali 2 jours. Nenga misaki shadari 2 jours. Ba to misalo wana. Nien. Eloko ezate mama kobanga te. Ekebima nango. Pe que sur sa nyonso. To benga ngo zenga mambo. La loi zenga mambo. Eko kata makambo nyonso. Sili. Moi mboko to ngwa koma na suka émission na biso intervention na yo to pe monde la fin na yo pour que to chite. Bon ngana kolinga mingi ke na bokonzi nyonso na lingala lobake ba leader nyonso bazana bokonzi ba comprendre rien na mbala moko ti
leader charismatique, leader populaire, la population balingi ba comprendre été na mbala moko, na mokolo moko pété. Nazo senga na président de la République azala kimia. Population biso nyonso to lingi se ye. Ba o balingi été, ba politicien baza mokie. Pona ni bazo comprendre na noté. Vous mona ba ko comprendre ye kaka. Na ma population na bango wana. Vous mona siko ya, ba ko suka ba ko comprendre ye kaka et ba oyo nyonso bazo mona on dirait que non ba ko yembela ye ba ko yembela président Fachi ko leka kutu bato IDPS ko leka kutu bato nyonso ba ko yembela ye ba ko komisa ye pona nini ba comprendre ye nanu et c'est normal mais mikolo to ke neti to comme décembre to comme janvier 2022 to ke nango ba ko mona que président Zaki na raison na ye pona ba nyonso azo luka sala les boulots ezalaki moulayi batimolaki na bato bazalaki na régime passé mais tozokundango malembe mais faute pe baction nyonso azosala bato baza nzinga na ye bazopesa ye baconseil ya kitoko te eyebani mpona nini mosala nyonso bato basalaka bazonaka résultat ozomona basala baévaluaka résultat eloko nini oyo banda 300 tokoti bato nyonso badiaspora baza wana bato bandeko baza wana bato banini baza wana bato mais résultat epesi est ce que population azo mona ngu mpenza ozomona sikoyo il faut to ese évaluer quand même musaki esaleli ya bato oyo nyonso baza badiaspora bato nyonso baza na côté boye na mopanzi ezosepelisa bakongolais te ezosepelisa te président ere abandaki na allure population nyonso d'accord soki alobi nyonso d'accord mais esaleli ya bato baza proche wana ezopesa mpasi ezoya kobebisa image ya chef de l'état ngai nalobi yango mama bato wana balongwa nano bachange bato mosusu bazwa bato ya IDPS bato basala politique batia bango balicencie bazali basisala bayinikene na bayinikise mosusu na bauniversité mosusu baza mayele mobutu autilize bacreme ya biso moko bacongolais awa batambusa bamokili mpe ozomona sikoyo diaspora c'est quoi bato wana bapema nano ozomona sikoyo bapema nano yango wana tokolingake na baoyo mpe masusu bazosala malamu toyebango ozomona sikoyo net ministre ya finance bon en tout cas jusque là azosala malamu mais inquiétude eza mokie eza ke bon neti nga boye baretenaki ngai parmi les 136 na cabinet ya ministre ya finance mais ti lelo babenga ngai te ese bazobenga nani na place na ngai ozomona mama nga national mobimba parmi les 136 retenu na cabinet rien ti lelo banani basalaka na esika na ngai nga nalobi nanu te mais nga nalingi ye mingi mpo na esaleli na ye mais bato bazosala na bango non na conseiller papa tika bato affiliation bazo musala basala bazobebisa image na ye ya musala atika fraternité ebebisa musala na ye etika alliance ebebisa musala na ye azo ba combattant azo bato mayele ba accompagner vision na ye azosala kitoko mpona mokonzi mboka ozomona ezomwana mais biloko oyo ke famille o mwana o nani soko azotika yango kaka yokende boye déjà mokili epanzani ebeli ya mabe moi toloba bango eza te ozomona mais ye ezobebisa image na ye na image ya chef de l'état ozomona sikoyo yango tolobi boye ke tokokende mpe soki azomona ke no apenga tokende tomona mpe yango toloba ke na nyonso tolobi tosenga na peuple congolais apesa confiance na mokonzi mboka apesa vraiment confiance na mokonzi mboka apesa confiance na mokonzi pona nini attendez-le à cause de sa confiance na population congolaise attendez-le yango toloba ko pona komona biso obengi na 0 na 200 plus 243 81 43 78 78 2 to bandela plus 243 81 43 78 78 2 okomona biso kuna tokoloba makambo koloba eza epelé mais en tout cas population congolaise to soutenir ka mokonzi mboka toyebaka ke aza ndeko aza papa na biso aza papa leki na biso aza ndoko na biso tolongwa na bilobaloba batu biso toza moko epe totalaka leader na biso mboka aza na leader na ye aza na mwana na ye akoma na bokonzi ya biso taye oyo eza ya biso tolanda bilobaloba batu te biso nde tokomi siko tobongisa mboka na biso. Merci fidèle internaute vraiment tokomi na suka émission na biso merci na ba boss nango bazalaka wana bomesala kozala wana pe na kosoutenir biso na bosa nte papi kenari sanki sombe na bosa nte mon vieux Lucas stage ici na kati ya Londres na bosa nte susu te bambote to pe ba remerciement na maman Jenny Nda ya Kaye
Kaembe balobi futur député na 2023 mama Jenny Ndaya Kaembe ba mbote sika ezwami yo na bosani te papa Damas Balabu na kati ya Londres na bosani te Doudou Kandolo na kati ya Canada. Fidèle internaute, quand on voit vraiment ba remerciement sous na chaque na Mike Design de la réalisation. On se revoit vraiment à la prochaine numéro. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Ya ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.